na ba Congolais oyo bakoti motema mabe pe ya lokoso ya kozwa mbongo ya ba Rwandais babosani ke Congo ezali mboka na bango tata Nzambe pesa bango etumbu babela maladi ya lokoso pamba te mboka wana Congo ezali mboka na biso Congolais nyonso oyo abimi motema mabe ya kozwa mbongo ya Rwandais bambongo ba Rwandais bozolia na sengeli bino etumbu bokobela maladi ya lokoso lokola bambo ya lokoso ba chroniqueur o ba utaki Kinshasa baye awa na poto toyebi eloko baye kosala te moto lokola Werason bapimeli visa moto abeta basale ya ndenge na ndenge mais ba chroniqueur ya pamba bapesi bao ba visa baye awa mpona kocorrompre ba chroniqueur ya awa balobaka lisusu makambo oyo etali Rwanda, Burundi na Uganda te tata Nzambe pesa bango punition ndenge bayaki nde bazongi na Congo bazwa ba accident ya grave bakufa nasengeli bango liwa kolo parce que nga nazozanga pongi likolo ya mboka na ngai Congo me bandeko bakomi corrompu yango nasengeli bango liwa nkolo yo kaka na yo koboma moto ezali seconde oyo azosenga aza mwana ya Congo yo ndo pesaki biso mboka wana tozala bamboka mibale te bato babebi motema banda na président de la République tina nino bango nyonso bakomi corrompu na deux chambres nkolo nasengeli bango nyonso liwa lokola mboka wana circulation ya poison ezotambola balesa bango poison yango kolo mpona kosukisa natondi yo botondi nakumisi yo nayembeli yo alleluya 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 na kombo na yo mpe na kombo ya mwana wa yo Yesu Kristo mpe na Elimo Santo. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais Tshisekedi kombo na yo ekoexiste te koreve yango te nga aza grand frère par rapport na yo malobo nazoloba timongo voix na ngai ekoma kokima mpo nalalaka te mabe oyo osali nasalaki yo confiance nasala émission tolobaki yo oza yuma te oyebi mais mikolo eza te mabele ezokei ya asapesa mabele nazoluka raison mpo mabele wana eza na soki ye mo alinga azwa ndenge ezaki Kanambe azwi ba richesse tututututu moto osala eloko aza te eza biloko ya mboka na biso mwana na biso moko alie biloko ya bakoko na ye mabe eza wapi me ya kopesa bapaya Rwanda bapeyi moko ya mike bazali kodépendre na kini. L'homme prudent voit le mal de loin. Kagame abengi Tshisekedi na téléphone petit kalo yonga na kozwa mabele na ngai ka soki te osibiri lokola Tshisekedi le père na somo wana ndenga na yoki kono problème eza te aux alentours 300 km mais totiarano 280 km obengana bato wana bakende na 20 km wana bato bazokima wana bavanda kote oyo ya 20 km wana bakongolais bakovanda kuna do terrain wana ekoza occupation se bandaki baugande bakokota na 280 km donc yalinga kosa au lieu de 300 km il a signé accord na 280 km. L'homme prudent voit le mal de loin. Soukana ba bololé zabino. Botelema 37 ans. On a IDPS. Ba bololé. 37 ans. Batelema. Naza mwana muke. Nalika na limete wana. Kasobe yango parlement debout. E banda wana ti.
ti lelo bokomonuna boza kaka wana pouvoir barouler bozwi pouvoir batia bango bato misusu batie bato bino bozaka wana mapapa na bino boza kaka wana me bozosupporte kaka bokumisa mpe kaka bozokumisa kaka okindoki te bandeko boya toyokana tobengana Félix tozwa mutu mosusu totia. L'homme prudent voit le mal de loin. Bolinga na motema moko parce que il y a un papa Wemba qui est sorti tout droit de Brazzaville. Nga nazo soutenir. Christian Zaba Boaka. Bapasi na ngai euta ko wapio nakotuna lelo epankolo ngo bo mwana na ngai nazalaka maeleo baninga pe totangaka po bayebie nazalaka kobanza nasilisa kelasio ngana komana nganga militaire ebanda bonyo nanga na nzoto na ngai bafinga kala balobi lelo ezali rythme dernier coup de sifflet oro ngai nagelaka soki nayebaki mama mbele kutu nabotama na ngai te bariviste o babudama o baninga tango ekoki papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie pointi coin moto te o tolobe la vie kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te papi gene tolobe la vie avec Adi Lodolé Selvo jeu c'est beau comme un deux jours nazala moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Topese bilombo te partout bolanda kabiso à travers tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino Bandeko. Nabenga Nabino Bandeko parce que tango disposera battant au tala kabiso boye. Merci à Bandeko bozo benga de partout, merci. Merci Nabino. Na sepela ki mingi avant-hier nazwa ki appelle il y a Saint-Éric a benga ngai motema ya Edwige Mavungu abenga ngalobi papi gen émission ko sala cha movoto vraiment eza ko édifier surtout émission toto ko sala dernièrement en tout cas kitoko Saint-Éric comment on n'a pas cité yeba ke to ko continuer souci na biso ezali bato ba comprendre lo ba chaque fois ce ko yé na tolobe la vie okobi mabongo te. Alors merci na Washington, Monsieur Washington, l'honorable 4 fois prêtre. Eric Chimano, KPDG authentique, merci. Pinoce Agostino Massosa, papa social, merci. Soko Monibiso Boy, je répète encore, Tala Yomoko, vraiment. 13, hein, ils en ont 13, hein? 13 rue Dijon, Joseph Dijon. Voilà, na métro Simplon. Monsieur Bimika, na métro Simplon, wana, numéro 13. Rue Joseph Dijon. Paris 18e. Paris 18e. Et pas un de qu'on a vu on dit RIS. Abière Play. Moutou Alati Saraba Play. Voilà. Merci encore une fois. On a répété encore. Edwige Mavungu. Oh, il y a Saint-Éric. Sambino Mawatro. Nazana Acha mon voto. Mon voto. Acha mon voto. Pas grande. Boni. Ouais, bonjour. Mokonzi tolobe la vie eza émission na yo batu nyoso bakomisiko branché pa na yo balobi nga na onde to sala makambo oyo mokili elingi
oyo ba Congolais balingi bayoka biso nde tolobela yango mais avant to banda tozongisa na matondo pa Nzambe toujours oh tata Nzambe biso bana bayo basumuki bato ya masumu ebele na pokwa lelo tozali kotonda yo botondi na ndenge opesi biso pema ya ofele oyo biso to mérité te soki nalobi bongo pamba te nkolo baike bazali lokola biso toleki bango na eloko te kasi na ntongo ya lelo bazongisi molimo mboka yo yango papa yamba bango na bobuto mpe na esengo bakota mboka yo bamona elongi na yo mpo na biso baye olamwisi biso opesi biso mpe ya ofele mpe tozali kotambola tosangani awa mwa ebele tozali kotonda yo botondi yo na mwana wa yo Yesu Kristo mpo yo ozali Nzambe yo ozali bolingo yo mutu osali ete biso tosangana awa yango tosengi yo nkolo obatela biso bana bayo obatela biso ba Congolais oyo tozozanga pongi likolo ya ba Rwandais ba Burundais ba Uganda balingi kozwa mboka na biso balingi kobotola mboka na biso tata Nzambe mikolo nazali kosenga na yo kaka kopesa punition na ba Congolais oyo bakoti motema mabe pe ya lokoso ya kozwa mbongo ya ba Rwandais babosani ke Kongo ezali mboka na bango tata Nzambe pesa bango etumbu babela maladi ya lokoso pamba te mboka wana Kongo ezali mboka na biso Congolais nyonso oyo abimi motema mabe ya kozwa mbongo ya Rwandais bambongo ba Rwandais bozolia na sengeli bino etumbu bokobela maladi ya lokoso lokola bambo ya lokoso ba chroniqueur o ba utaki Kinshasa baye awa na poto toyebi eloko baye kosala te moto lokola Werason bapimeli visa moto abeta basale ya ndenge na ndenge mais ba chroniqueur ya pamba bapesi bao ba visa baye awa mpona kocorrompre ba chroniqueur ya awa balobaka lisusu makambo oyo etali Rwanda, Burundi na Uganda te tata Nzambe pesa bango punition ndenge bayaki nde bazongi na Congo bazwa ba accident ya grave bakufa nasengeli bango liwa kolo parce que nga nazozanga pongi likolo ya mboka na ngai Congo me bandeko bakomi corrompu yango nasengeli bango liwa nkolo yo kaka na yo yo koboma mutu ezali seconde oyo azosenga aza mwana ya Congo yo ndo pesaki biso mboka wana tozala bamboka mibale te bato babebi motema banda na président de la république tina nino bango nyonso bakomi corrompu na deux chambres nkolo nasengeli bango nyonso liwa lokola mboka wana circulation ya poison ezotambola balesa bango poison yango kolo mpona kosukisa natondi yo botondi nakumisi yo nayembeli yo alleluya 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 na kombo na yo mpe na kombo ya mwana wa yo Yesu Kristo mpe na elimo santo amen. En tout cas oyebi ke prière alleluya molai oyebi prière obe ya kanda prière wana bandeko ya bolingo napesi d'abord ndeko na ngai pasteur Joël Konde na États-Unis pa ozali zwa mbote na ngai ya bolingo mpo namonaki pasteur wana ya 2 jours azolela Joël Konde esalaki ngai pasi koleka omoni parfois mutu mosusu aza mokolo neti nga akola wana sirandai compte te me ntango na bandi kotala nakomati 4h du matin nde pungi eyelanga natalaka nyonso elekaka yango moni nalamuki mpo na Congo
ngana Tshisekedi to wakina okufa likola Congo lelo akobi kokaba Congo vraiment nazala sune sengo na mwana mbalo wana te acha mon photo yoza moto yo oyeba to émission to sala bato beye babengi nga balobi mais makambo yo lobaki na émission wana esali que franchement elamusi moi bato ebele bakambo babi oh son photo le belani ka makambo fort mais bani mais lormo le bele sous makambo ya politique c'est demo le mboka elo ne sali ki ngunya suyo vraiment que la mukabo na bandaki koloba depuis na tango ya mingi bazaki kolandanga te tango ya nani ya Kanambe na loba Kanambe dégage na loba bato ebele ba mona yango te arrivé ya Tshisekedi na sepelaki mingi nakanisaki nde yaye kolibere mboka na biso tozonga na esengo po biso tokoli fallait tozonga na biso Congo wana mais on est condamné to kundama wa pona propre frère biso Tshisekedi nzokade azaki corrompu na tango bango bayaki na Genève azaki mutu mususu aloba ikutuke elika na biso nyonso tokopesa yango epai ya Fayulu diku Kamera bendi que yo oza nde nini tokoso président de la République donc acceptaki asignaki bakor nyonso kimboka wana ekende. Mon frère Tshisekedi, excuse-moi d'abord ndenge oteki mboka yebisanga penda boule na yo eza nini tango ozoteka pays oyo ya yo yebisanga boule na yo eza nini ba 300 km wana yo ozokaba et puis kotango ozokabola epai yo bomengo ya Congo ezali richesse na biso omoni bozoyiba mais richesse wana ezosila te habite boule na yo tango pesi kote wana yo tikala na kota kini richesse eza te eloko mo eza te ozomona epai yo memi Congo Kanambe moto azaki na Congolais te ni de mère ni de père ata yibaki na ye problème ate po richesse ekende te mais atikala kopesa ni ba Rwandais ni ba Burundais ni ba Ugandais espace ke bozwa na bino enfin aza na mabe na ye ebele ngai na kondima te ye azonga président de la République po ye mpenza moto amettre biso à genoux mais likambo ya mabele Chilombo kosala biso ndenge wana te kaka ndenge nazali komona elongi na se na Bruxelles okamati tous les délinquants ya Bruxelles po ozalaki na nyongo na bango basombela bango masanga basombela bango biloko ya kolia omemi bango. Est-ce que bato bazalaki badelinquant baza badelinquant baza kotambola basalaka te na Bruxelles bato asala baémission nasala ebele ke bato ya Bruxelles baza kosala te nasala yango tango nga na kokende na kokufa bokobanda kotala ke moto azali koloba makambo ebele mais tokipaka yango te réalité yango ebandi kosalama vraiment s'il s'agit ba bomanga baya mais la vérité reste la vérité. Chilombo sali loko ezala tes frères, toi tu me connais, moi aussi je te connais, to yebani yoko sali loko ana tende ko ngai pole obaluka kite loko la tato ya kotsa biso ba Rwandais dobino tu bo jouer même rôle comme na yo et coexister te je to ko président oyo kalobi na ye kosalela mboka ta mosu mpe ezanga yo kombo coexister nulle part. Kanambe jamais coexister na kolika kutu bana bateka azalaka ex-président bokozala te tozwa na papa Tshisekedi kombo ekozala te po lokuta ebandi na ye il nous a menti. Oh, azalaki docteur en droit, or la tango ana ezalaka te. Comment n'est pas le côté banda? Na tango ya ye, mutazaki premier universitaire, ezaki Justin Marie Bomboko. Assistant à ILB.
Et bon, obi ki ba Congolais bazaki pena miso ya kozipama. Na tango wana batazaki ba diplôme ya 4 ans. Après 4 ans, système ekoya na kasi pa bakisaki moi ba formation. Il n'y avait pas de docteur en droit. Mais Congo ba zaïrois. Na comprendre que te phénomène wana. Mais ngai lokola na tanga ki pe moi mingi na ekomona ke na séminaire soko sisi. Ok, 3 ans na Kisangani, école supérieure wana pour Masango, comme on a dit, institut juvénal. Pas juvénile, mais juvénal. Ce qu'on s'y sent au Sango. Même ce qu'on s'y 2 fois, petit séminaire, grand séminaire. Bon, bah, tangananga. Par mon la azul la vérité. Donc, Sango est belé, bazana. Basaka grand séminaire, un petit séminaire, avec mis Sango. Pour juvénal et juvénal, ils ont dit Soko Lingo Kende. Ceux qui pour l'ingité, au Suki wana obimi no Sango, AB. Donc, on a combien de niveau AB? Natangana, Institut, Nabamania, Mututoa Yebiango. Institut de l'enfant Jésus, comme on l'a dit. Dans le cas de l'Institut de l'enfant Jésus, à Bamania. Et ça qui sont allés au Kassa, aux en Belgique. Voilà. Mais, tant qu'on a, Moutazalaki, n'a pas niveau, même si on a biso, n'a pas la koyoka ngote, bango bazaki ba Belge. Il est solo et docteur entre 2 ans. Et ça le kuta. Ah, ça ma photo. Na lo sambo na yo awa tout à l'heure, na yo kiyo ozolo ba kombo ya ba chroniqueur. Oui, ba utiki ça. Siko ba na mission moko boye tondeni. Ba yaki na mission. Ah, mission ni batu ba luka vina bango. Ba yaki ba zongi pona ni vini ba yako luka. Ba sali nini yebisa ngai ba yaki ko sa nini. Ozaki chroniqueur. Peut-être ko ya wa pona osa formation bi ma journaliste. Baye wa sali so de sima bazongi ti lelo ti congolais mokare il faut mto maye netinga pona ko tout dans likambo wana baye ko sala ni parce que il y a beaucoup de chroniqueurs awa il y a beaucoup de chroniqueuses awa ya maye l'épée to jiyo moko oza maye yebisanga ba chroniqueur baye ko sala nini ba bengi boketu to sala émission tala kindoki bayaki nango baki ndena ba poison ba boma boketu Buketu a boyi. Comment on a dit ce qui est mai? Oh. C'est mai ya kiawati. Wana mwa malamu. Mwa malamu wapi? Ayako sala nini? Yebisa ngai. Même bali boso pété hein, aux deuxième fondira avec lui. Ah lui hein. Première fois yaka a benga batu, a benga boketu. Pourquoi je benga ba leader d'opinion? Na lubi na yo, Ourason. Un grand artiste musicien congolais. Abeta Bercy. Abeta 3 fois Zénith, Abeta Olympia, c'est-à-dire que référence na ye, et ça bien. C'est visa Kovimba. C'est visa Kovimba. Bapi me les visa. Bon, ba kopé ça dans ni stemai. Oza azana ye kaka bongo. Bapi c'est visa au sala. Ni visa ka yako sani. Stemai, s'il te plaît. Oyaki ko sala nini? Namboko yo. Awa bakonike baza ebele yo yaki komi ko sala nini osali ni émission na bato ozobenga kaka bato ba leader po otela au poison bongo zonga na lobi en vérité soki tozolo bate tozo continuer ka kobanga pona nini asa mon photo na muto wana tuna yo obi émission toto sala tout à l'heure Nicolas toto sa émission 2 jours passés avant. Et ça dit que le bac est là comme mon boye. On a habité coïncidence à ça y pendait ni mon collègue émission les autres mon colopé Vital Caméra Bimakila la personne botte pas à Robert Biongo. Mon vieux Robert Biongo fédéral. Oumela sans yo mawatro. Bandeko bolingo toza bazo baté. Ba classe solution to keneki ezaki ya pambate. Vital Caméra
azalaki prisonnier ya Kanambe. Ezaki makambo mbongo te. Ezaki makambo mbongo te. Ba o ba yiba ba mbongo. Moka ke prison zate. Ndeko nanga ya Mungala wana ministre de l'éducation. Willy Bakonga. Willy Bakonga azana oyo. Akimi ndenge nini? Ana Suède. Aleki na aéroport nini? Bichi ngobila wana kaka. Yo mwana poto. Ozo ya o koto kitano na Braza. Mais baku compliqué yo vie. Kobima. Baku compliqué yo vie. Faut balia bambongo banini. Na bato immigration. Willy Bakonga. Oya yibi mbongo ebele. Abimeli ndenge nini. Wapi immigration na biso bazalaki wapi. Oya Braza. Ezaka peka guerre. Kobima eza facilité. Ngai parfois. Kaka na teinture na ngai ya pamba. Batalinga kaka outi poto. Kota kuna. Ba déshabiller nga je suis à poil. Baklongola biso bilamba. Pona oluka soko bombi eloko. Mais Willy Bakonga. Abimi ndenge nini. Akende ko se retrouver na Suède. Balinga réponse eza facile. Chilombo a aidé Willy Bakonga abima. Faut pas ndenge ya bimela ki wana yemoka voyagaki. Ayaki pe Brazzaville. C'est que Willy Bakonga azaki na kati ya délégation a commissaire na Brazzaville. Bake kotika na aéroport kende na yo. Donc yebi nyonso bana ba liberté tranquille. Pona mwana mobali wana nani Kamere. Ngala zaka na duti ka yiba mbongo. Oh. Nazaka na duti parce que mbongo nyonso po ebima il faut président de la République a signé. Bakoki kopesa mbongo bongo te. Soki ya yiba mbongo c'est que mbongo wana eza ye na président de la République. Et bon eza lokuta procès ça là 1 mois et puis procès wana télévisé eza lokuta ya mascarade. Master yo kende na kovanda kuna parce que ti lelo Kanambe a pardonné nani oui a pris prison Kamere a pardonné Kamere te a pardonné nani mususu wana te oyo avanda na Lubumbashi Katumbi a pardonné bango te bana ba makambo na bango ya bambongo ya ba milliard Joana zaki prisonnier politique ya Kanambe. Et bon pour nini dans zoli kana télévision pour na bise vérité on te ozo ba. Oui, on dit qu'on peut se prix moko pour na ndenga bomba makambo. Azui prix lelo, obino bo ebite ngana yebi. Ba pesi prix ya silence, ndenga garda silence. Andima humiliation. Aujourd'hui ba moni mboke zo ke ni mabe. Le Congo va mal. Très mal. Très mal. Il fallait Babi Misaye. Kalate boyo kaza premier ministre. Na lobi ango lelo. Donc idéologie ça qui est il faut azonga premier ministre kwa Msamboka. Petit wana bazo mususu azo kokate. Azaka étiquette. Et bon sikoyo Kamere libanda intayi de pes na ebisio pas moyen. Parce que tumba ba pne balobi non jamais de la vie. Pour une de pes à Sidiki de pes ou ba yebi ki Kamere il a beaucoup contribué na pouvoir tout ça na lobaki kalate bato wana ya Congo ba mela mayele na bango esila mutu a intronisé Tshisekedi président allié nani Vital Kamere ezalaki ke programme ngo ezaki Tshisekedi a sali 5 ans il a joué après 5 ans il n'est pas comme président de la République. Au moins, même moi, si il y a une campagne. Ou soit, il y a une ayepo, il y a un kanaka. Il y a un contrat. C'est que ça qui y a en 2023. Peut-être en 2023, il y a un azana bato,
surtout na est kuna azana batu yeza batu bele bena Tshisekedi da sentir que mokili elingi elisu te il faut caméra azala wana tingana zoka mokwa oto boka na fulu soki bandeko boza mayele soki caméra iba mbongo eza Tshisekedi buta tiaka signature soki eza kaka ya yibaki Tshisekedi alingaka punir ye sévèrement mais na discours moko lokwa bato abosanaka na yoka Tshisekedi alobaki c'est un bon monsieur ozomona il a encore na temps ya servir mboka na ye aza na temps servir mboka na ye ngai na mayele nanga namona iti na mwa mbala wana vanda na prison te alobaki bakobimisa ye basentir basololi mboka ezokende mabe yake ye nde akoki koyede biso parce que azalaka moto ya liboso ntango kanambe akotisaka barwande ye aboyaka to pardonne ata mpo na eloko wana ya salaka nde mboka esekabwanaka baliaka biso bamipanzi kala me ye aboyaki yango ekutaki ye aperde poste na président ya nini ya assemblée au moins soki tobenga étranger mais aboyaka bakabula mboka wana tala eloko wana na ndeko na biso moko Tshisekedi andimi kopesa babengi na telefone bandeko ya bolingo boyo balikamba ya frère na biso wana Museveni Mobutu butasali ye c'est un bandit Mobutu asali ye aye kosala Kagame bas yokani babengani le président Mobutu Kagame le oiseau Kagame abengi Tshisekedi dans téléphone petit kalo yonga na kozwa mabele na ngai kan soki te osibiri lokola Tshisekedi le père na somo wana ndenga na yoki kono problème eza te aux allons 300 km mais totiarano 280 km obengana bato wana bakende na 20 km wana bato bazokima wana bavanda kote oyo ya 20 km wana bakongolais bakovanda kuna do terrain wana ekoza occupation se bandaki baugande bakokota na 280 km donc il y a linga kosa au lieu de 300 km il a signé accord na 280 km donc bato ade bakoti wana bakoti libela barwande bakoya mpe kokota 280 baburunde mais esali mabe makasi na ndenge nini bakongolais tokoperdre ata centimetre moko te bazwa na bango mais les trois belligérants bayokanaka te guerre ekosalama 3 pays wana Burundi Rwanda bayokanaka te Uganda Rwanda bayokanaka te donc les 3 belligérants là bakosala mama na guerre ya kowelela biloko ya sia mabele na biso ekosaki guerre wana ti bakosundola su mabele atataki mbangu mabele yano sanzu bakosundola mabele bakozonga mais Tshisekedi le fils il va payer cher puis na 4e génération il y a le Tshisekedi et là on a regretté kaka parce que neveu nanga pardon nièce nanga bota kuna 2 nièces babota kuna babota na ye 2 nièces yanga baza pakoko nanga baza kuna mais Tshisekedi komona yo eko existe te ko reve yango te
Ngaza grand frère par rapport na yo. Malobo na zoloba. Timongo voix na ngai koma ko kima pona la la kati. Ma peu sali. Na sala ki confiance, na sala émission. Que no ba ki yo za yo maté oyebi. Mais Mikolezano. Mikolezate. Ma belle zo kei. Hein? Il y a ça peut ça ma belle. Nazo luka raison. Pour ma belle wana ezana. Ce qui est moi l'ingazwa ndenge zaki kanambe. Ajuba richesse tout. Muto sala loko azate. Eza biloko ya mboka na biso. Mwana na biso moko ale biloko ya bakoko na ye mabeza wapi. Mais ya kopesa bapaya. Rwanda va payer moko mike. Baze ko dépendre na kini. Na Congo. Pesaki Congo, Rwanda, Urundi. Les deux pays là baze ko dépendre. Bazaki refuge na mingi na Congo. Pourquoi ba caméra atanga na Congo. Ce que sonat babengi ye lelo yo caméra mo siko ba proposer siko OK. Akozonga ye ko salela. Azongi déjà ndinga zawana. Na lobi na yo. Si moi ya boyo kare aza premier ministre. Si moi ya. Siko lobby za susu procès musute. Procès za sute. Ba laisser sous la tribune. Dega za la bibi. Azaki prisonnier politique. Ya nani Kanambe mokonzi kuna nani oyo abi bimisa ye Rwanda mute bimisi ye Rwanda mute kopesa poste premier ministre et en 2023 il sera peut-être le futur président de la République. Yo raison à noter que ça n'amboka au boulot moi je suis en politique. Nalingaka Congo ezala bien. Mais babengi babino mais acha mo voto fo yo to monka la présidence. Non. Non, liwa te. J'ai pas peur de la mort. Nalinga te na okufa na juba vaccin. Parce que moi vaccin oyo, il paraît que to okufa. Déjà, vaccin ko bomanga banga suni. Mais Babino, en tout cas, vient à réfléchir ça bien. Aya tapemé la mokonzi. Naza na besoin ko za pemé na miyibité. Ba garçon wana. Bazaki na Bruxelles. Des grands vanipiers. Kotambola. Ngamona bangoti. Na mambo bango wana. Sapato a malonga te, basket a malonga te. Oh, bazana. Ah, bodiko papa. Ngafana na Bruxelles. Na okonza Bruxelles da makambo kolata. Tshisekedi ayebi yango. Donc on konza bena ye. Na ye. Hein? Nana bien chamo voto na Bruxelles te. Nani? Bongo ya yebate. Pas grande. Mais nana souci ya politique te. Omanga na leo. Mboke bonga kaka. Ba ba kozonga, bazonga. Ouais. Na lobi na yo. Bakanga na Allemagne. Ba Allemand ba kopesa ngai et pas ba français ba mwana na bino yeyo. À l'époque j'avais 31 ans na busa na kate. Ba ko tikanga na mboka moko no fallback. Eza côté ya Lorraine, ba Metz, ba Nîmes. Sarademine ba tikina na fallback. Ba tena na maboko ya police. La police atali papa mais non. Mais vous avez kada bien ba évité poka na poso mwindu. Balma linga ba poso mwindu te. Ngana kene na ngai mboko nini eza na Angleterre kuna. Bakainga kuna ba refulenga bango ole balo bakite passeport eza ya yemoko ba c'est ignorance. Ba ko tikilanga bino. To solana OPJ wala atunga osa vraiment originaire ya Congo la oui. Abebi kenga na botama na Congo na Mwanda. Na mais osa famille nga parce que mutolu na tikala na Congo. Si. Tu vas dire que cela alobelanga vérité tirelo na babi votre pays le Congo c'est un pays vachement riche.
yoka terme utilisaki il faut un vrai français pour le mot wana mais bino boza lokola nzoko tanga makambo ya ba oteta sekula aza le président il était encore puissant abi Congo lokola nzoko ekoi mutu na mutu azokata ndako omoni biso tokotikaka Congo te po bozwi na biso bomengo na biso eutaka na Congo eza kaka Europe te ti États-Unis. Le Congo fait nourrir beaucoup de pays du monde. Au Monibino, il fallait ba maman va toucher à allocation familiale na Congo. Il fallait ba tunyoso na ba chômeur ba futa bango lokwa biso to futa ka. Moi na botembe ba futa. Voilà. Mais awa kutu kuna kutu mawa trop. Ngabi pourquoi Mobutu asala tabi Mobutu asala ana ba instruction ba pesa yi. Bato atie na pouvoir. Mobutu tango Mobutu butalaki eza ba américain. Mobutu akobongisa Congo te sans bango accord na bango. Donc il est là. Congolais va être que maréchal azaki ko souffrir au niveau 0. Pression. Il y a ba américain, pression, il y a ba belge. Makambona ba écrivain va comme ba livre après. Toko ba ke Mobutu alinga i Congo. Et azaki ko beta ba discours pa zoloba. Ba pression azaki ko zwa. Mobutu parlait. C'est pas le quoi qui c'est que dit lokuta na lokuta. Ce que yo nyoko senga puto sisa na biso nyoko senga na Vital Kamerhe. Nga zo senga na ye Félix en prendre Félix fa longwa. Nga senga ya longwa. Ako ka makambo na ti. Donc ye akende. Bon ce que sera petit demanda. Demander simbate. Tala wallahi. A ça demandate. Akende na ye. Wallahi bilai. Akende. Donc, comment tu causes un essengo? Ah oui, ça va pas franchement. Jusque là, ça va. Qui va village na bango. To yanzala. Et le qui na Congo. Et puis, dans une solution, mutakola la chunzala zate. Makambo ya lobaki ya mboko nani, kagama na Angola nani, Namibie. Wapi yango. Te alongwa na ye akende. Ozo comprendre? Au moment où ayebaki Tshisekedi koleka boketso azate. Muko banome Tshisekedi bato akaise ke abeza boketso. Mais boketso bandi kofinga ye na iso. C'est que bayebaki vérité. Ngai bande ko boli bisanga na sepelaki. Mais tango ya ye kaka na Londres ye kolobake Banyamulenge baba Congolais. Na mona kiki to beti suka na match ya mabe. Pour Kanambe atikala ko prononcer comme Banyamulenge était na vina jamais. Mais moi na mboka ye ko prononcer. Tshisekedi akola na vie meilleure. Aye ko mona ba Rwandais na Bruxelles. Po bazai belé kuna ba Rwandais. Moi, c'est des mots rwandaise. Ozomo, yo kasi papa, azaki d'accord yako. Atika moi na bala rwandaise. Jamais. En limité. Donc, mais aussi, l'amour n'a pas de frontières. Hein. Dans le bin yo, mon mère va imposer. Félix a rêvé Kimo Konzi. Félix a rêvé Bilamba. Félix a rêvé ba chaussures, ba montre, ba nini. A gente. Ba rêve yo sonaze komona. Ki gadi ba obeta forme. Si ce que dans bino ne longité ata la bino kana makolo. Azaki muta ba to ne longité. Comment était loko ya zo so babi. Ya ba chaussures. Ezaki na rêve na ye ba montre. Donc on va attendre na servi onga mo. Un jour fona abeta forme. Akula ko beta forme. Félix, oyo soje koki tikambo kanabiso to luka mutu oya kobundela Congo a récupéré ba 300 km wana yo pesi. Papa ngwanda kufi aloba oza na 3 missions yoye. Mais 3 missions ngo kokisi yango te.
pourquoi otelemaka te en tant que président de la République te eza bongo te nyonso ozwa na loba oreponda te mais Mobutu azali korépondre babelge so bakosele likambo Mobutu arépondre mais yo oye mwana mboka né et grandi na Congo oye poto sokolaki kaneti biso ne poni okosala ndenge wana obongisi Congo atale komoko te banda yo yaka ba débat sur débat ba désordre ata autoroute moko ya pamba yo mona poto ba réunion des ministres ba conférence belé ba mais eloko yebisa souvenir oyo tokoki kokanisa yo ntaki ozalaki président Mobutu atiki biloko ebele souvenir makasi ezali yo na karambe botiki eloko te totanga na biso Kabila le père te po awumelaki na ye te mais au moins akitisaki biloko akolia Collier comme bien. Collier comme qui bien. Bon, pas de quoi polingo. Na lobby on a koka ekoloba. Voilà. Pour les IDPS. Souka na ba bololé zabino. Botelema 37 ans. On a IDPS. IDPS. Ba bololé. Ba bololé. Ba bololé 37 ans. Ba telema. Naza mwana muke. Na lika na limité wana. Kasobe yango parlement debout et banda wana ti lelo boko monuna bozaka ka wana pouvoir ba rouler bien pouvoir bati na ba tu misusu bati ba tu yo bozaka wana mapapa na bozaka wana mais bozo supporter kaka beaucoup mi sapeka bozo kumisa kaka okindokite bande ko boyoka boya toyokana to bengana Félix tozwa mutu mususu to tia. OK. Voilà, merci beaucoup Achamo Voto. Merci, je crois que Mikolo bon dans la émission oh yo ba genre mingi parce que toi on a besoin et là on se te oluka biso te kaka. Ezaka ke mboka ba tu ba lia bien ba bien ba ko faire soit en désordre boité. Ba ki ba mboka na bango te. C'est ça. Obi ki ba to nyoso ba ozala entasser comme des boîtes de sardines, comme des sardines dans les boîtes. Na 20 km wana ba tikele pa ba bazokima. Et puis toi bazokima na bazoboma moitié ya bato wana. Po ndamo ko tikala ba ko kala 20 km. Et ça passe. Au moni est ba za 20 km. 280 km. Ba Burundi ba ko ba Burundi ba ozwa. Ba Rwanda ba ko ozwa. Ba Uganda ba ko ozwa. To yebi na ba Zambie te. Tobi na idée ba Tanzanie ti. Donc ça fait wana. Mundelo na bisanga ke boza nzoko koyi, mutu nyoso ifa kata parti na yi. Parce que nzoko koyi kama mboka mwana mboka. Mwana mboka Félix. Abumi mboka. Olala kapenda pongi pe olamuki. Pongi so toza ka pongi na poto. E bongo yo mutu za tite ya makamnyo swana. Ozola la pe pongi. Denise, oyebisaka mobali na nini ta bolalaka parce que oyo kokwela na yo na mona mo président moko te o ba bomiye batiki mwasi na ye Félix ko olongwa ba boma yo biso bana poto to sepela ezaka ngai moko te toko sepela na bi ko ta l'émission yo toko sepela poto kumisaka yo c'est bien liwa mutu te te na mususu na mona ki premier ministre ya mwasi wana ya Angleterre Madame Thatcher akufi na moni bato azo sepela bato ya une partie ya ba pays ka ko isangana na kingdom wana ba sepela ki biso awa mwana poto akala bosanité Kamada Jacques Chirac, comment il s'appelle? Pasqua. T'as quoi fait tout ce pelaki? A refoula bateau belé. Bana, na bichoto o abutamaki. Avant il y a comment? Ministre intérieur, bazaki nationalité. Mais il y a tant voyé, o te bana il faut avoir 13 ans. Si le bana comment il a 13 ans? Droit de sol. Droit de sol, ça la soute. Et ça la soute. Namoni mususu wana Algérien wana azolo makelele oyo aye ona nationalité kozala lisusu te amato eloko ala pebo ozomona bato ya ndenge wana soka kufi
Mais immigré va CP là. Quand on dit immigré, n'abisso ba nationalité. On est des immigrés. Donc Liwana et Oussaba tu me souviens. Et ça biso plaisir. De avoir quelques fois les malheurs et bon. Voilà. Et ce qu'a couffé comme ça biso plaisir. OK. Mais, et ça ligne passe Félix. Na CP là na puya qui na tinda kutu petit na ngaki micho yebisa yebo. Nzone musala mpunda. Nzoka ne musala mpunda. Yo comprendre na kopenda. Mais comprendre sikoyo que tango yake ndaki Kenya. Ino bebisa makambo. Akendo bebisa makambo tu. Lelo yo muto ya comme ça président de la République avant na prison. Yebi bote mandenge ya bimi wana. Abi nini caméra zanango humiliation au basalié. Mutumo kato che président de la République abo sa humiliation anate. Un mois botala ra eloko mo. Félix. Au moins il n'y a pas de danger dans les allées. Entourage non mobimba. Parce que la chose n'a yoté. Attention peso bambongo wana ba okende Dubai ba osoba banda kukuna. Mboka no ezaka mboka na yo. Donc parce que en exil deux fois. Parce qu'il exil en Belgique. Ba okende exil na Dubai. Ba do futa mabele wana. Osomba ndako. Ndako ya yo me mabele ya yote. Il faut futa kango. Ndé biso to futa kango. Taxe d'habitation yak. Les rwanda ba za suna mbongo te. Na pangwane kote kama bakoya kozonga susu na Belgique po ba bikana na bango ba bomba. OK. Tout si ça ça mon photo, le basu kezani poto si ça. Le basu kezani poto si ça. Il faut andi makolongwa. Andi makolongwa. Ati kanano mwana na oya bimi wana kamere. Ngana za d'accord. Na mona kamere tourne moko ezate. Tina ola na butu. Pour ça yiba il fallait mbazon ça mbongo. Voilà. Mbongo wapi caméra zongisi. Mbongo wapi caméra zongisi. Oya kimia wana Suède. Bakonga oui. Bakonga. Mbongo ni ya zongisi. Moka yiba kibonga salika des jours na prison le kwa za muto idepes batika ki. Wapi mbongo ya zongisi. Ba mbongo ne kotonga ba autoroute. E kobongisa na mboka na ye moko. Mboko nzale za koleka ezale de Kasai tilelo yo kasi ba Kasai wana baba zoba bakomi kolia ba mpuku. Voilà. OK, to bi ka ya komi président ake pas même na village na et pas ya ko zo bénédiction tilelo akedete poto en les poto nde asisi ba poto nyoso na kotambola alors que tango azali wana akoyepe kotambola poto wana biso bana poto wana passeport na yo otambola mboka nyonso ndenge olingi namoni mboka oyo ngai nakokende contrat ya nini solution ya nini solution il fallait ke nda wana na Ukraine asomba minduki toza na armée moko ya makasi mais toza ndina minduki te et puis armée on a déjà infiltré na niveau 0 mais ayebi bango tango ya alekaka revue na troupe amona bilonga ba Rwandais so Mobutu akotelema kotuna mais avant banda kolobela que nous sommes occupés mais lelo occupation za sous aluba chute aluba ki on bandeli et après babenda ye matoi bakoma kogangela ye président ne wana oyo za lokwa girafe wana président na yiti oyo yaki awa andimi na koya na moi tango ya Kabila le fils azoya na babutu aola na kinga kati mais lelo akomi koya pena na moi ayaka na moi asinye biso na filme ko yaya tonga na mona kiye na bibandeko nazata na Kinshasa nazalata na ba grenade na tumbi ya kufi ngapi babominga kombo na ngai eke hero akufaka po abomaka buro na biso bana poto na idée lokwa mindele o biso to koliawa pona sa dégâts na ko sala même biso nazaki na assemblée omoni mutu lokola
président ya nani ya Sénat wana songa zaki na oboma ye tala mama omote fo na ngai beba likolo makambo wana nalalaka te nayebi te nakomi mokolo na Congo te na ye mwana moke mais amour moko ya mboka na ngai ekoti nga nazo comprendre te amour patriotique. Voilà. Ok. Tokomi na biso na suka na souhaité joyeux anniversaire na Zinago Demakulusu de la Genève, le grand chanteur Zinago Demakulusu, l'artiste chanteur musicien Bangote Yonde. Voilà, viens château si ça biso ka sipe ça pesa ba jomo bani. Te mbote te nande na likambo na ina sola na tonton moko. Tonton wana avant d'aller en Suisse. Il paraît à Ramboko ebele. Azape na bana na ye. Atangisi bana na ye. Tonton, so za Ramboko ebele. Eza bien. Ndeko zo kolisa bana na yo zo boka ba otaka ba classe. Lokola yo bima na yo. Mutasalisaka bato. Bana wana ya Kishasa wana. Oyo bapara na ba sundola bango. Il fallait ozwa mbongo wana opesa bango batanga ta classe to basala ba formation. Nzamba ligaka pesa yo bojebele. Mais yo sali bana ya yo, bano ya yo. Bana oya yo obokoli bango bien. Bana ya baninga o former bango otidaka bango ba $10 po ba finga kabato. Na yebi te oza papa neni. Bana wana yo za ku utiliser. Kotinda ba €10 ba €20 po ba finga ba papa ya baninga. Bakokoma na problème très sérieux na bano ya bisope. Ba chama ko na poto neni. Surtout oya komi na Grèce wana. Azo finga batu. Ba grand prêtre mboko yo. Ayebi bango te yo zo dicté bango lobabo. Bana ba loba bêtise. Bato beli ba sepelité. La meilleure des choses zalaki. Kotinde la bango ba mbongo yo mutana mbongo ebele. Basala ba formation. Pour l'avenir meilleur na bango. Ke otinde la bango ba €10 finga kingandi. Tango yuzo la kisa chaku koloba. Keba mokolo mususu. Akoya kufinga yo moko. Parole de pute. Na bakise liyo. Mwana wana ya mataji ochinda kafinga batu. Asa mwana ya pasi ya koleka. Na uti kozwa video moko batindelinga. Ya uti matadi. Général Defort que je salue. Bayambaki ye na matadi. Bamemi ye na restaurant moko akende kolia. Lokola pechuana lingaka za pembeni ya bamizi bastar. Lokola bata saper batiki ya koti akuti Général Defort asisi kolia. Na video. Miku ao Defort atikaki na basani. Na kwangu ya tikaki mwana na yo wana ya mataji asengi mikuwa wana bacheli ye soup na kwanga zolia mais ozo ebe te ba disi ozo pesa ye wana ya zana mwasi na bana €10 bakolia ko pour combien de jours on veut que oza papa mabe ozo pesa bana éducation ya salité ba figa kabatu ole oede bango basala ba formation. Yo mutoza na mbongo ebele. Yo mutolingo soma mapango nyeso mujinga. Il fallait aussi abonde bakende classe, bazo ba formation, ole ko pesa ba finga ka batu, o baza ko lobelo vérité, o yo lingi vérité wana te. To si ça so chambre photo. Donc pour na ngai tala mwana batu akomi kola mikuwa o defa watikaki. C'est ko zo déité. Mikuwa o defa watikaki na kwanga defa watikaki defa kena ye kokutana na gouverneur
ya atikali kosenga babakisela soupe na mikuwa de fois atika ya lokwa misuni so nani aliaki soki misuni atiki mikuwa soki ya tabato na ebite batiele soupe na video wana soki azowangana azalaki place de fois azalaki te nga na poto na ye bandeni azolia mikuwa oyo de fois aliaki atiki batiele soupe azolia seke yo ta papa na bango ozosunga ye te sunga ye. Voilà. Merci. Voilà, colonel, mon colonel Freddy Lumbwena Dio, mon colonel. Nga na komina suka, d'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur tout le BV officiel. Ndero à chaque fois, ceux qui ont l'ingolé dans l'émission, benga biso, toblexana biso. La porte est ouverte pour tout le monde. Vous avez deux personnes vite fait bon, bangana. Bon, bandeko bolingo, lelo na lobio na kokai koloba. Bato oyo yanga nazalaka na bango bakozala pe na proclamation na invité bino proclamation eza le 10 janvier balingi boya na boyi mutu te na invité bato nyonso boya le 10 janvier proclamation alors na pesa bambote na bato oyo yanga oyo ya bolingo oyo balinganga na bandi na pire petit frère propre intellectuel moko et puis azali artiste et musicien kombo na ye Spiritu Masia France mon petit frère propre bambo tebele camarade na moto vanda na ya wakoma na Suisse monsieur Barakuda bambo te ebele petit nanga moko ya famille petit nanga Mungala azaka na Genève Gingefa bambo tebele petit frère na vie na ya famille hein bambo tebele ah sikoyo na bakise 10 fois prêtre Washington grand pays imbécile na bilamba imbécile na bilele et pas yozali kuna mboka na pese bana oyi comme Munich autrement dit Mouchen toujours il a mandé là-bas. Petit frère propre, comment ça a été les 10, on a invité la proclamation. On a dit que on a un moyen. Godard, quoi, ça les foules Mikiliste. Nous, on a Buckingham Palace. Na London, Bambo Tebele. Jean Mayaka Pongo, l'enfant terrible, Nakati à London, Bambo Tebele. Las Mvwemba, l'intellectuel, ya tobola bachiki tokule ba invité vida. Pire master, totana, toza en diagonale banda ko etalana na Cambridge, bambo tebele mon frère à moi. Bato ya venir bangwana. Eric Tola l'empereur. Moi à Bruxelles loko pamba. Proclamation ça le 10 hein, kobo sanate. Maman nangaye bino bolukila ngaka yo za mabe oza mabe ah l'entrepreneur Rijana Chiwara yaya bambo tebele yonde le vrai entrepreneur ya ba congolais ba vanda na Luanda pardon na Suisse Eza Yonde, Rijana Chiwara, le vrai entrepreneur. Enveloppe au Tinelenga pe komaki noko. Enveloppe komaki. La one des osalanga lolendo lelo. Ça somme ta tine enveloppe. Il faudra se payer. Ah oui, c'est normal. Il faudra se payer. Enveloppe komaki, mon frère à moi. Komi Tungisate. Mon colonel, Freddy Lumbwena Dio. Grand sapeur. Joue to kutana na bien. Ndengo lata papa na koka yote. Nyaloko nga zana nga muta matolo te wana senga kayo ba forme wana te ponga pela ngo ebele ebele penga. Pilo na lacho Yamamoto tala pile. Donc bali le kota kate Yamamoto kangati na kingo. Ya ba japonais Yamamoto. Mwana fungola te po et puis ça bilinga mais et ça la m'appelle chute po bilo na gato za ya kala pilo za 91
tala kaka pondi makia ya mamoto mu ya mamoto 91. Donc je continue. Le jeune premier Bigantsumbu. Bigantsumbu. Grand prêtre. Kobo Sanate, le 10 janvier. Proclamation. Yo, ebi place yo zalit. Yo mutope sanga komba grifana. Miyake. Talanga ikutute na lobi memo kilizo lobelao. Nazanga moko te to ali 20 ans na kacha sale. Na kacha boutique. Ba yiko yoka. Pas grand azoloba. To pusana lisusu. Papi Bossala na Turquie. C'est mon neveu propre. Maman naye azali grande sœur nanga. Donc Bambo Tebele pa yozali. La première dame de la Louvière. Yaladine Tefo. Na mobali na Jean-Jacques. Bambo Tebele te présenter nos condoléances. Ti mukolobo panza matanga to kozala na bino. Bambo Tebele. Mitador MB, mon beau frère là. Mita. Bambo Tebele. Ma soeur propre. Il a mbelo ko pamba. Il fallait zanu mwana mbali pour bilambo la takawana. Eleki. Mir Nanzimbu. Autrement dit l'argent. Mir nas au beta forme na tembe beauté pe la ta onanzoto. Bambo Tebele. Mon épouse, la mère de mes enfants. Blandine Bomolo Babou. Yona Banananga Bambo Tebele. Après Christian Zaba. Bon, on va donner aussi ça. Après Christian Zaba, il faut continuer. C'est là. Indiris, nous allons faire ça aussi, mon qui voilà, c'est bon. Une de toi, on tourne. Ouais. Na continuer pour la maman. Na boaki Sandra Chimanga. La souche. Nous on a Paris, à Kola na poto. Bambo Tebele. Edi Schengen. Balopangu pamba. Na katia bakin. Bambo Tebele. Jose Mondele. Papa ya Bastar. Bambo Tebele. Andi Risipe atindeli ombote. La luxeuse de la presse. Maman Ko. Bambo Tebele pa ozana Luanda. Pona kosukisa. Linyoko ya tembe. Magi Movoto. Linyoko ya tembe. Maman na Galilée Masaya Yonde. Voilà. On a soukata. Ah, Andy Iris. Ah, bah, toujours. Andy Iris. Habillé ma belle. Voilà. En tout cas, comme il souka, merci Nabilo Sobolandi Bisso. Donc là, Nazotika place. Et pas il y a un Christian Zaba, l'artiste. En tout cas, à chaque moment, votre ndenge kaka fongo la kaba porte. De l'autre fongo les porte et pas il y a Christian Zaba. Et bongo. Oui. Faut les porte pas Christian Zaba. L'artiste musicien. Le jeune Congolais. Christian Zaba. Donc Papa Wemba Kende. Mais toi que je suis voix wana. Voix wana ya Papa Wemba. Jeune moka biminango. Toyo kango to soutenir ye. Voilà. Nga nazo soutenir ye. Ok. Et bongo yozo zani pour soutenir Christian Zaba. On est là. Mika est grande. C'est bon. Toi les cas. Bandekwa Bolingo. L'artiste musicien Christian Zaba. Yeyo. Grand chanteur de charme. Papa Wemba akende. Papa Wemba ya mwana muke yo ya bimi. Donc
Bon, akobetela biso mwa akapela moke boyoka ye bondima mpe ye bolinga ye na motema moko parce que il y a un papa Wemba qui est sorti tout droit de Brazzaville nga nazo soutenir ye Christian Zaba bwaka bapasi na ngai eutako wapi o nakotuna lelo epa nkolo ngo bomwana na ngai nazalaka maele o baninga mpe totangaka po bayebi nazalaka kobanza nasilisa kelasio nga nakoma na nganga militaire ebanda boni o nanga na nzoto na ngai bafinga kala balobi lelo ezali rythme dernier coup de sifflet oro ngai nagelaka soki nayebaki mama mbele kutu nabotama na ngai te bariviste o babudama o basilisi quartier latin mobimba koluka kaka diga bloko oyo batekaka ngele poyaka paya ondi irise na Paris oko habilleur de play boluka bilamba oyo bolingi kombo na ngai Christian Zaba chanteur de charme o. Merci bandeko wa bolingo omoni eloko nazalaki koluka na juillet donc nakozala pembeni na ye. Merci Yaya. Album toujours préparé yango tokosala bino signe bayo bakolinga bayimba bango album oyo eza sacrifié. Merci. Eza ya mbongo te. Merci. Boyoka ye kaka bo découvrir ye. Donc ngai na minute oyo naza na Christian Zaba. Merci. L'artiste. Merci. Musicien akoma célèbre. Merci. Merci, natiki les paroles. Merci nangina pesa moi vite fait babambo te kaka. Pana ba fan club nanga bikolo kaka taille grande. On dit Iris, Eric Sang, on appelle ça ma baksa en beauté puis dans le jour à venir, dans janvier 2022, pour l'album, on a pu se botter surtout dans Césaire 16. Abdon Mundele, l'ingénieur de tout le temps. Franck Ikongo, Papa Bio, Doyen Mambo. On a pu se botter sous Ado Adonis, le fils du colonel. Segem Bango, Dominique, la petite Kenzo, Eric Nzaba, le grand producteur. Et famille Nzaba, on dit Iris, c'est toujours la bière de play. On dit Iris, la bière de play. Nalela, naleli, yayananga, aiko sunganga ege, nabapasi, mama. Bote na bana kin, bote na bana braza. Ciao. Oyo kopesa chance. Oyo voix oyo ezaki kozanga biso toleyaki beaucoup mingi. Papa Wemba akei voix na tokozwa yango wapi. Mais na ba découverte toye kokutana na Christian Zaba. Merci. Le chanteur du charme. Ba bazali na ba moyen to sengi bino lisalisi. Ba sponsor botia yepoa à Kota Studio Abima boyoka musala po azana kayi mobimba ya banzembo ya kitoko ngara yoki yango nandimi ko accompagner en tant que manager. Merci. Merci. On va passer un numéro dans téléphone vite fait 07 84 88 80 00 07 84 88 80 00. À bien, très bientôt. Ciao, ciao. Des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyonso. Et vous Hollanda, oya nyongo, oya sana na besoin ya nyongo. On a la linga kana ba nyongo, na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. OK le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda, numéro na ezali 07
81 21 87 96. Allô, JFT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien JFT Service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Bonjour la dame. Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, il y a un essai, numéro na bango, il y a un essai. Ok, n'est pas na bango. Na Lyon, so vous avez la personne Bobenga. Bobengi, José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, il y a Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na binu ya ngowa na isa ko lega na C. Oyo ko mo le numéro maman Azari Viviane. Bobanga te agence Oyo. Kudi ya moti. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension et nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso ils ont 50 euros. Ceux qui peuvent concurrent à Bisso ils ont 60-65 euros. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a Bisso bandi awa et eti awa. Il y a bango souki awa. Donc voilà promotion, il y a la carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons la carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils arrivent à 100 euros pour la Île-de-France. Et pour la province, ils en ont 130 euros. Et en ce moment, il y a la promotion. Nous avons 10 euros dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils arrivent à 150 euros. Et pas les concurrents, ils ont 160 euros. Mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons le carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 euros. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un bande de Konamboka. Donc, ici, carton à Bissou, on a 220 euros. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 euros payés à Bissou. Et pas à concurrent, ils en ont 270 euros. Les autres, ils font ça à 290 euros. Mais Bissou pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 euros. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandi Kovarosa, on a 350 euros. Mais Bissau, on a promotion et qui tient à 300 euros. On a pour la Île-de-France. Donc, on a 300 euros. Et ce qui peut arriver, qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons, à la moko. Donc, ça, là, on est sur ce prix. Et en même temps, on a sur un carton moko, il y a 50 euros, pour être gratuit. Donc, GNT Service et Yewana, pour nous repérer une solution. GNT Service, tout ça, l'enlèvement de porte à porte. Ce qu'on a dit, tu as un carton, tu as un compte à 10 euros. Nous ne vendons pas de cartons, tu as un carton. Tu payes sur le carton, tu as un compte à 10 euros. Quand on recharge le colis, tu as un colis. Quand tu as on paye si les restes, tu déduis 10 euros. Par exemple, ceux qui te payent ça au carton à 50 euros, tu as un compte à 10 euros. Quand tu as un colis, on paye ça à 40 euros. Y compris 10 euros pour ce qui sont dans le compte, il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.